RDC tozali koremercie bino mingi bayebongisana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomosana kolanda lelo tobomeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobomeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino oyo bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoommail 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela kolanda ya radio Zoommail 1000 lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo etali radio Zoommail 1000 bandeko babolingo lelo tokolobela mingi na oyo ndenge bandeko bakomi balobi ete Papa Roger na Mama Rosalie bino bozali mingi ko kritike Papa Etienne Tshisekedi pe koloba makambo ndenge na ndenge alors que Papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana yende azali lokola Moïse na biso yende alingi abimisa biso na kati na mikakatano oyo tozali na yango me bino bozali wana lokola boyebi ete bosi boteki mboka yango ete bozali kolinga kotiela bakongole nyonso kal bakongole oyo bazali kolinga ete mpo babimisa biso na kati na mikakatano oyo tozali na yango bandeko babolingo merci mingi mpona message oyo bandeko bakomeli biso bandeko na banzi ete soki otali malamu biso tofingi Papa Etienne Tshisekedi te me eloko tolobi ezali nde bosolo oyo biso tozali kokonstate po ete tozali koyebisa bino mbala na mbala ntango biso tobandaka koloba mpona Ngwanda le Terminator bato ebele na ebandeli balobaki na biso kaka ndenge lelo bozali koloba na biso mpona nini bozali kofinga Ngwanda boyebi te boyeboye mpe baradio ebele esala meme baémission mpona kokritike biso me lelo tozali kokamwa ndenge balobaka ete politiki ya Congo en l'inverse bato nyonso tu ya baradio wana oyo bafingaka biso oyo balobaka ete tozali koloba kombo ya Papa Ngwanda papa na bango ya mokolo ya suka na ndenge ya mabe me lelo oyo bandeko soko landi ba émission na bango bakoma mingi kopesa ba émission oyo lelo bakomi ko critiquer Ngwanda le Terminator po ete oyo mpona biso tokoki koloba ete ezali nango likambo ya sika te mpo nini biso tosi tolobaka yango deja bango bazali koya kaka kokomplete se kokomplete yango na bandeko eloko ezali koboma biso bakongole ezali nde likambo ya fanatisme yango nde ezali kotinda ete biso bakongole tobanda kokanga meme miso na makambo oyo tokoki kokangela miso te yango ete mboka na biso ezali kokende na kokufa bandeko babolingo ndenge lelo ngai Mama Rosalie nazali awa na bino bandeko oyo bozali kolanda ngai moto moko te na kati na biso akoki kolinga ete mboka na biso Congo ezala na kati na ba problème pe mboka na biso bato ebele bazala kaka bato ya pasi moto nyonso tu azali na esengo po ete Congo na biso ezala mboka oyo lobi ekoma lokola petit paradis bato nyonso tu basepela pe moto nyonso ase retrouver na situation oyo ya malamu akoki kozala na yango po ete bandeko babolingo boyebi ete bato mingi lelo bazali kobosa na bamakambo ndenge tozali koloba ete bakongole bazali na mémoire moko trop faible po ete babosanaka noki bandeko ngai nakoyebisa bino Mama Rosalie ata kutu ndenge bolobaka ete Mama Rosalie azali zoba me ntango ngai moto bafingaka ngai zoba makambo mosusu ngai namonaka mpe nazala kosala baanalyse nango me bato bazali bato ya mayele namonaka ata bareaction na bango tokomona bavandi nie ondire bato bamoni neti bamoni te
wana nde sikoyo eloko epesaka ngai mawa mpona koloba ete mboka na biso Congo ezali kaka ezali kokufa te mpona bato bazali koyiba mbongo mpona kesi ya leta. Mboka na biso mpe ezali kokufa mpo ete bato bazali komona mabe me bazali kolinga kointervenir mpona koloba te. Wana nyonso ezali kofaire partie na destruction ya mboka na biso. Ndeko elingi koloba te ke soki moto azali na kombo ya Papa Etienne Tshisekedi lokola ndenge toyebelaki eke yende azalaki leader ya suka na mboka na biso, mendeko soki likambo asali ekei na nzela te tobetela ye kaka maboko mpo kombo na ye ezali Papa Etienne Tshisekedi? Non, soki asali likambo ezali bongo te esengeli toloba. Bino bomonaka te meme awa na bamboka oyo tovandi bapays développé, boyebi te baopposant mosusu bazalaka contre par exemple Sarkozy. Baopposant na bazalaka wana bazali pe bien surveillé tango bazali kosala bamakambo na bango, bapeuple bazali sima na bango. Mais tango basali likambo moko basepeli nango te, okomona bapeuple bakoreagir pe bakoloba. Mais epai na biso bakongole na komi komona okomona moto mosusu bolobi leader na biso, leader na biso. Mais ata leader asali likambo ya mabe atotika kaka azali moto na leader na biso, problème eza te tokangela yango misu. Yango wana nde bamakambo ebomaki Congo. Ndeko biso tokoyebisa bino boye po ete bato mosusu lelo bazali koloba biso tozali koloba kaka bamakambo me tolingaka kokritike Joseph Kabila te. Me bandeko babolingo tolobaki yango malamu, biso epai na biso tozwaka parti pris ya moto te. Me soki bakonzi ya mboka basali likambo ya malamu tokokumisa, soki pe likambo ya mabe leki tokoloba. Bandeko bomoni mokolo oyo tosalaka emission mpona kolobela situation ya transport ya mboka na biso, boyebi mokolo oyo biso totombolaka mongongo tolobaka tokritike meme na ba avion privé bacondition na yango tolobaka, totushaka meme chef de l'état pe tolobaka tolobi ete en tout cas situation ya mboka ezali malamu te kote wana. En tout cas mpona gouvernement ya Congo baéchoué kala mingi te tango tolobaki yango nde accident ya bato moko yaki kosalama bato bakufi pe yango ete président de la république ayaki kozwa mokano mpona kosuspendre ministre ya transport. Bandeko babolingo toyebisaka bino tango nyonso tu eloko ezali koboma bakongole. Soki kongole amoni ete moto moko azali tango mosusu na mwa succès ou bien leader moko azali na mwa succès akomi kozwa ye lokola nzambe, pe ata soki mabe ezali kongole alingi te baloba mabe. Me bandeko soki kongole olingi te baloba mabe ya moto ezali komonana, boyebi teke ezali pe kaka na kati ya mikakatano ndenge mboka na biso ezali kokende na kokufa. Bozali kozwa exemple ya deuxième république te. Babiloko yango nde ebomaka mboka na biso lelo tokomi na situation ya boye. Ndeko tango biso tozali kokonstate bolobi ete Papa Etienne Tshisekedi nde ye ndenge azali wana ifo tovote ye moko. Papa Etienne Tshisekedi alobi ete soki bavote ye bapasi ya bakongole nyonso ekosila. Me biso toye kotala tolobi ndenge nini ye akoki koloba ete soki tovote bapasi ya bakongole nyonso ekosila? Omoni teke soki ozali moto ya mayele ovandi oraisonne omedite na message na ye okomona ete mensonge ezali kaka na kati wana nyonso ezali kaka baparole ya kofaire bato plaisir mpona kotire bango baluka ndenge nini ya kopesa ye bavoi. Parce que ndeko yoka parole soki bovote ngai bapasi na bino ya bakongole nyonso ekosila, ndeko sans même azali ko rendre compte na situation ya mboka na biso ndenge ezali, azali même pas ko rendre compte ndenge nini ko se rendre compte ndenge nini mboka na biso pendant 32 ans. Bandeko mboka ebebaki ezalaki na kokufa, pe tozali komona ndenge nini bakonzi ya 3e république oyo bazali kobunda malembe molomolo mbongo kutu na kesi eza te. Ebongo ntango ye aza koloba ete soki bovote ngai bapasi na bino ekosila, bandeko bo raisonne malamu. Bomoni teke ezali kaka ba histoire oyo ke tango lelo ekozala pe bazuye batie na bokonzi.
tango peuple congolais lokola peuple congolais azalaka motema duku tango akobanda kozela réalisation ya bamaloba na ye ndenge alobi soki bovote ngai bapasi na bino ekosila bandeko bino bokanisi peuple congolais okoya koyebisa ete azela danzina nde tosalaka bo non peuple congolais tango oza koyebisa bango ke soki bovote ngai bapasi ekosila peuple congolais aza komona ete tango baza kosite ke Papa Etienne Tshisekedi président ya République démocratique du Congo peuple congolais na motuna ye bandi kotala lelo lobi okuna amona changement pona nini pona maloba oyo bino bozali kopesa soki bovote ngai bapasi na bino nyonso ekosila ndeko eloko nde ezali kosala ete biso ba opposant na biso bazali kopesa biso ba discours oyo ya kolalisa pongi ndeko ngai na koyebisa yo te ezali kaka nzambe nde moto akoki koprédire avenir mpona koloba ete likambo oyo soki bosali yango ekopesa boye esima mpe changement ekozala me moto aya koyebisa ngai lelo ke soki bovote ngai bapasi na bino esili ndeko ngai nakoki kondima yango te mpo ete tomoni mingi na ntango ya deuxième république yango ete bamessage ya ndenge wana ngai nalingaka te namonaka yango lokola baflatterie oyo ya kodistraire peuple mpo na nini koluka bapeuple baya bapesa bino bavoi bandeko ngai nakoloba lisusu ete bowuti koloba bolobi ete ngai nalobi ete papa Etienne Tshisekedi azali hypocrite mais oui nakoki kobanga te nalobaki yango nalobi ete ya solo papa Etienne Tshisekedi azali hypocrite parce que pourquoi bandeko papa Etienne Tshisekedi depuis président Joseph Kabila azwa bokonzi ti lelo esali 10 ans tango bato babandaki koloba bamakambo oyo ke papa nani Joseph Kabila aza mopaya Rwanda Tanzania bamakambo ndenge na ndenge totikala komona te esika papa Etienne Tshisekedi ezala na journal moko ezala na information atikali kopesa déclaration po aloba ete en tout cas président na biso oyo azali na place azali Rwandais ou bien Tanzanien à part kaka ndenge bandaki koloba ete ba Rwandais oyo Joseph nani Laurent Désiré Kabila amemelaki biso mais tango meme bakendeki na Sun City bandeko ezalaki na mikanda oyo basinyaki bokomona epe na mikanda oyo basinyaki ezali kolakisa ete Joseph Kabila azali mwana mboka azali président ya Congo okomona mpe soki bolobi bo vérité bokomona signature ya papa Etienne Tshisekedi na kati mais eloko na ye komona ete papa Etienne Tshisekedi aza hypocrite pourquoi po ete ekomi lelo oyo na poto bazali kotuna ye question balobi ete président na bino président ya Congo tozali koyoka bato mosusu bazali koloba kazali mopaya ba mosusu balobi azali Rwandais ebongo yo lobi nini bandeko tango mosusu lokola na sina lobaki yango bato bakokanisa ete mama ozali ndenge nini nakotika kuna na régie boyoka eyano nini papa Etienne Tshisekedi alobaki ebongo bino moko bo juger bo mona esika nini hypocrisie ya ba opposant congolais ezali korenie ndeko ndenge toyebeli papa Etienne Tshisekedi soki président Joseph Kabila azalaki Rwanda aza na baelema bolingaki boyoka lingaki tombola mongongo mpe na kolakisa kopesa badetail mpo ete toyebi ete ye mpo na kovova deux fois te ye soki likambo ayebi ete azali na raison nango avovaka somo mais bino bokoki kondima ete komi likambo bazali kotuna ye nationalité ya président Joseph Kabila akomi kolieli ya monoko nani yango ayebi teke moto lokola papa Etienne Tshisekedi soki abandi kovova na likambo ayebi ete azali na yango raison mokili nyonso il faut eyoka bino bokanisi ete soki Joseph Kabila azalaki mopaya eloko nini ekobangisa papa Etienne Tshisekedi mpo atombola mongongo aloba ete ate président na biso azali mopaya mais soki azali na behésitation azali koyeba bino boza komona te batourne nyonso bozali kosala okomona soki aza koloba ete président Kabila bino kuna bozali koloba ete non Rwandais est-ce que bozali komona kuta azali kokota ta na sujet wana po ete ye moko ayebi tala biloko mosusu ko ye moko ayebi ete soki ameki kolanda yango ngulungulu ekoki mpe kosimbisa ye touche mpe bakoki kokanga ye po ete bapapie mosusu oyo bango basinia oyo etalisa eke Joseph Kabila azali mwana mboka
kelele oyo aya lisusu liboso ya presse po bana koloba ete Kabila azali mwana mboka te oyebi teke babiloko wana nde moto bakoki kopoursuivre ye mpe bakangi ye nango mpo balobi mais ye ntango basalaka makambo ya Sun City bokendaka kuna bino lisusu bovandaka bosololaka bosinye bapapier boni lelo ye lisusu na langage mpona koloba ete Joseph Kabila azali rwandais yango na tozali koyebisa bino bandeko il faut kosala keba bapoliticien oyo baza na posa na biso te po ete posa na bango ezali baza koluka baintere na bango lelo ta soki bosali marche bokufi ata 100 ye problème na ye ezali kaka ete a obtenir kaka eloko oyo azali koluka bino ezali na baza na problème na bino te awa ye ntango akendeki na Congo ayebi situation ya bakongole ayebi ndenge bakongole mosusu na ntango ya Mobutu bazalaki impeye bambula na bambula ntango akomi na Congo. Est-ce que bomoni papa Etienne Tshisekedi asali demande moko mpona bakongole nyonso to alobi ete bakongole nyonso to bafutaka bango te na ntango ya Mobutu nazali kosengela bango na minute oyo en tout cas il faut bafuta bango baretard na bango asali bakalkile abi il faut moto na moto azwa mbongo na ye epesi baotan mais bomoni ndenge mpona intérêt na ye ndenge nini ake kosala bakalkile na ye soki asalelaki yango ndenge nini ebimisi 1 million mpe azali kodéclare azali koréclame yango d'urgence il faut bafuta ye 1 million bandeko baretaka ngwanda na Mobutu oyo basalaki bambongo ya bato ya bafonctionnaire balielia oyo kutu Joseph Kabila ebeli ata na moto na makolo te lelo oyo papa Etienne Tshisekedi akomi kotelemela gouvernement Joseph Kabila mpona koloba ete bafuta ye 1 million de dollars bandeko ezalaka ngwanda azali na bambongo awa kima na yango mpona nini ye papa Etienne Tshisekedi akoki kofuta ngwanda na ndenge ya justice internationale te mpona koloba ete moto oyo bino bogarde awa akima na bambongo ebele tala ngai baretard na ngai bambongo boyeboye po ete balandela ngwanda ye aza kokende kofunda nde bainocent bomoni mpona koyebisa bino ete bandeko tosi tofungwami misu nzungu oyo batiaka biso nzungu oyo bazalaki kolambela biso sikoyo tozali lisusu kuna te me bandeko babolingo nazali kotika sikoyo na régie botala na babilili bomona ndenge nini papa Etienne Tshisekedi alieki monoko mpe abeti monoko yo omoni moto mobimba bazali kotuna ye mpo na likambo ya nationalité ya Joseph Kabila aza koloba ngai mpe nayokaka bandeko babolingo vraiment ngai mpe nayokaka yango ndenge bato balobaka nakoloba mingi te ntango mosusu bakoloba ete mama Rosalie azali kotia pilipili na mungwa na tiki na régie boyoka déclaration ya papa Etienne Tshisekedi ebongo bino moko bo juger yango sima tozongela masolo na biso ba image s'il vous plaît. Quand vous arrivez à l'aéroport, il y a de jeunes, il y a de mamans, il y a des enfants qui viennent vous accueillir avec des slogans Zongi Sayen à Rwanda, il y a Chichi Zongi Sayen à Rwanda. Mais il y a certains qui se posent la question de savoir, vous êtes là depuis très longtemps, vous connaissez presque comme votre poche la politique du Congo. Un problème de cette nationalité douteuse du président qui est en place. Ce problème qui se pose tout le temps, qui est dans le milieu de la diaspora et tout, mais le président Tshisekedi n'a jamais en quelque sorte adressé ces problèmes. En connaissez-vous quelque chose, monsieur le président? Les problèmes de la nationalité de M. Kabila. Oui. Mais depuis qu'il est là, il y en a qui disent qu'il est congolais, il y en a qui disent qu'il n'est pas congolais. Et je dois vous dire que moi je suis aussi parmi ceux qui hésitent à fixer exactement la nationalité de ces messieurs. Mais comme il est quand même là, nous avons... bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda eyano ya papa Etienne Tshisekedi na banzi ete bato ya mayele bino moko boko juger est-ce que wana ezali hypocrisie to ezali hypocrisie te est-ce que wana ezali moto azali ko cacher vérité quelque part to azali ko cacher te ndeko na réponse oyo batunaki papa Etienne Tshisekedi ezali réponse moko oyo akoki koloba azali mopaya ou bien azali mopaya te c'est clair. Oya koloba ete ngai pe nazalaki nanu bandeko nakosala commentaire te po ete bato mingi bakomi kozwa yango lokola soki ndenge nini bandeko babolingo na ntango oyo nakoyebisa bino boye
il faut bino bonko bozwa conscience, ba peuple congolais bozwa conscience, bo prendre conscience na ba makambo oyo bozali kosala. Tomonaka bino meme tango ya ngwanda le Terminator. Ndenge nini bozalanga kopesa maboko bokomaka meme ba serviteur ya pareko. Ndenge bozalanga koboma nzoto kotombola mongongo, mais lelo oyo bino moko boye kolemba pe bokomi bato oyo bokomi ko critiquer lelo ngwanda. Pe bokomi koloba ndenge nini amela bino bambongo, alors que ezalaki ba biloko tango biso to bandaki koloba yango ya avant. Bon la muka ba peuple congolais ngwanda azali komela bino mabongo bazali kokosa bolobi eta bolongo la bato wana bato ya lokuta, metala lelo bokomi kolela bozongi kaka na même lignée ya biso bato ya Radio Zumel 1000. Ndeko yangana tozali koloba, tozali bato moko touti quand même na 32 ans tozwi expérience. Soki observer Papa Etienne Tshisekedi malamu depuis abandaki na Londres ti na ndenge azali kotambola, ndeko eloko ya malonga penza oyo Papa Etienne Tshisekedi a révélé na ba Congolais ezali te. Po ete makambo nyonso to azali koloba soko landi malamu ozali moto ya mayele. Okomona tango azali koloba makambo ya santé, okotala ke na Congo gouvernement ya Congo azali kobunda na nzela ya 5 chantier pona makambo etali santé. Ba hôpital ezali kotongama. Tango azali koloba ba makambo etali tango mosusu o kolia ya bato bozali komona ndenge gouvernement azali kosala makasi pona kofungola banzela partout pour ete biloko ekomaka na kati ya capitale. Donc ndenge azali na ba argument penza te. Yango na moni ete argument na bango etikali kaka bakomi mingi ko s'accrocher na masolo oyo o ba femme violée o boyeboy. Mais bande ko babolingo ye moko Papa Etienne Tshisekedi totalisaki bino ba image mokolo oyo balobaki likambo ya ba femme violée. Est-ce que boyoki atombolaki mongongo alobi kombo ya ba Rwandais? Si abandaki kaka koakize ba ex militaire oyo bazalaka kote ya eso bayaka na Joseph Kabila et o bayaka na Laurent Mouze Kabila, ba Congolais aza koloba bien ba Congolais. Il faut bolandaka makambo azali koloba ba Congolais. Boyoki alobaki ete ba militaire rwandais oyo ba uta na Rwanda ke Kagame mutatindi bango ndenge bino bozali koloba. Mais azali koloba kaka oyo bayaka bakota mais bandeko babolingo bango nyonso tu bayebi na bango ete situation wana ndenge ebandaka tango ngwanda na Mobutu bakotisaka ba utu oyo ba militaire oyo utu oyo bakimaka tango Habyarimana kufaka oyo bayaka na Congo bandeko bino bosi bomona ba réfugié baza kokota na mboka ya bato na armement mobimba. Lelo oyo bato bakokaka kolobela ngwanda te po ete baloba ete bakondanaka bango, lelo bakoma pe kobenga e papa na bango ya mikolo ya suka bandeko. Bakotisi bango na armement mobimba na kati ya Congo, bazwi ta mobimba bapesa bango pe na mbongo ya banque. Ngwanda na Mobutu bamonaki yango bénédiction po ete tango bakoti na mbongo wana nyonso tu ya banque, ngwanda tindi bato ba rapidité bake kozwa mbongo wana banque po ngwanda na likambo etali escroquerie lokola alela yango somo akangi misu mais ebaki teke ezalaki ba danger oyo bango bakendeki ko embrasser. Lelo oyo omoni suka na yango lelo koma kokanga bato mosusu bandoki nzoka ye moko ndoki ya liboso. Bandeko babolingo ngai na koyebisa bino mama Rosalie, soki lelo ba Congolais bozali komona pasi bato oyo lelo bazali na ba porte malheur ya ba Congolais bavandeli biso kaka na poto awa oyo lelo bazali kokosa na Kinshasa boye bato baza na Kinshasa lelo na gouvernement Joseph Kabila botala ndenge bazali kosala ba makasi po na mboka baza kotonga mboka na ba situation moko difficile bandeko batika bakutanga mboka ata elikuta te. Mais lelo nde bato wana bakomi ko incriminer ba oyo bayibaka mbongo babomaka mboka bavandeli bino bangwanda babara moto bavandeli bino moto moko tako kozwa micro na epolo ba ete bon toluka lelo ngwanda toluka bara moto tokende kotuna eba question po ete tolingi sikoyo balo ba vérité na oyo elekaka jamais aza koyela bino kaka ba makambo elokutana ba radio asa fungoli azwi likambo ya ba femme violée atie yango na liboso pona bolukaka moyen ndenge nini ya kopesaka bambongo ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo vraiment
ekozala mawa mingi soki lelo ba congolais mingi bazali kosala neti ondire bazali ko ignorer ba makambo ebele ezali komonana na miso mais bazali kosala neti ke bazali komona te yango no moni ete mboka na biso ezali kokufa. Bandeko ba bolingo nazali koyebisa bino tango nyonso nazali koyebisa bino likambo moko ezali révélation mais mingi bazali ko comprendre te. Nazali koyebisa bino boye ndeko tia yango na mutu na yo oyebi soki léopard azalaka na kati ya zamba ezalaka ke soki léopard wana abimi na mokili aza ou bien asali neti mwa tour moko ayi korode kote ya mokili bato bamoni léopard bakimi wana mpe léopard asali ete grimace po ete ou bien kanga mwana moko ya moke bato bakimi yale léopard azongi na zamba kaka bongo. Mais na mikolo ndenge bandaki koleka bandeko ba bolingo léopard ayaki kolemba komaki mikolo minu nyonso tu na monoko elongwe mpe manzaka nyonso tu ekatani siko léopard avandaka na ye na zamba ekomaki mokolo moko léopard kaka ntango azotambola asali kaka mwa tour mo boye asali ti arode kaka kote ya village kaka ntango azorode boye bato ya village wana bamoni ye mbala moko bato village léopard bango nyonso tu coin léopard place azalaki atali babi me nga naza na nga na minu na munoko te naza na nga na lisusu na manzaka te bapakati na bango donc eza nango kaka bien léopard aseki abi bon soki bayebi so bayebaki vérité ntango mosusu nga nde nalinga napakata mbango lokola bayebi te na profite na nga léopard aprofite ndenge moko tozali komona lelo bandeko ngai nazali koyebisa bino yango ya solo papa Etienne Tshisekedi oyo toyebaka ya ntango ya deuxième république oyo papa Etienne Tshisekedi oyo azalaka na force ya kosakana te ezali papa Etienne Tshisekedi oyo te lelo tozali kokanisa bandeko bolamuka na pongi oyo lelo azali papa Etienne Tshisekedi moko oyo ke ayebi na ye ke aza penza na force lisusu te ya koloba te ou bien asala likambo moko ya monene mpona mboka ou bien azwa bokonzi mpo ayebi ete même côté population na kati na mboka ayebi ete tous les 4 coins bato ebele basi bakangi baterrain mpe azali koyeba yango meme bato ebele bautaka na UDPS oyo lelo bakota na baparti politique mosusu ayebi yango bien ke na moment ya baélection bango nde mutu bakokende kotiela ye bakale ayebi na ye bandeko azosala assemblée te me ayebi nde sikoyo lokola aye koremarke nini papa Etienne Tshisekedi aye koremarke lokola badiaspora congolaise mingi baza na kibolole na mutu yango na bamoni ete kwai na bango oyo bakoki kobanda koya koloba makambo oyo bato mpo bayoka bango facilement kokosa bato facilement ekomi nde sikoyo na poto yango na lokola azalaki mpe na besoin ke parti na ye ezwa mwa bamike abandi kosala batourne ndenge moko ti bomonaki toyaki kotiela bino baimage oyo ye moko azali kosenga meme mbongo donc oyo ndenge balobaka ete lider abwaki soni me ye moko sikoyo alobi yango totielaki bino na babilili ezali kutu likambo nga na koloba te papa Etienne Tshisekedi ye moko azali koloba ndenge nini azali kosenga ke bato ifo bacontribue po ke moma yango oyo bandeko eza na bamakambo mosusu soki ovandi osali analyse ozomona kaka ke baopposant congolais na biso bango nde balingi biso te bango nde baza kozongisa mboka kaka na kao me lokola mingi baza nanu ya kolala baza kokomprendre kaka te ndeko naza koyebisa bino ke politike oyo boza kosala lelo ekozala politike moko oyo ke lobi bokoloba soki toyebaki mpona nini nalobi boye bandeko oyebi moto oyo akoki kobimisa bato na mikakatano bakoyeba ye kaka na makambo ya mike bandeko papa Etienne Tshisekedi toza koloba yango bandeko parti politique oyo ya UDPS depuis banda ti lelo bazalaka na kesi na bango kesi wana bandeko bato basala recette na poto bandeko naza koyebisa bino ya solo bato basala recette na poto parti politique oyo esala recette na poto koleka UDPS eza te
ezate baza kutu batu moko oke bakoko loba te koto tikali lelo piaka po bambongo bazwaka bakoka kozwa pe ba placer yango na ba banque lelo ti lelo bambongo na bango etournaka bakoka kotika la 0-0 te mais tala po mona ete malgérance ya bato boza koloba ete bango nde bakotia ordre na Congo ya lobi malgérance lelo parti ya IDPS batikali na 0-0 bakomi ko recourir sur na ba peuple o baza koloba ete toza kobunda po na peuple aza komona pasi mais bakomi ko luka susu ba peuple na bakotsa maboko na mabenga po ba secourir bango po na koyebisa bino ete ezali neti na koyebisa bino ndenge tomonaka ete docteur azwi malade n'est pas docteur a comme sous kotuna la malade est-ce que ndenge zali wana est-ce que likambu boye ou bien problème boye est-ce que koko yebisanga te makamba médecine ya maza kotuna ngo soit pas malade est-ce que koko yebisanga te soki ndenge na koko sala pona zo solution alors que yende mtazali docteur akoko pesa malade wana solution ndenge ba makamba na za komona moto o biso to za ko kanisa ete o ba congolais baza ko kanisa ete akoko pesa ba congolais solution papa te Tshisekedi ye kutu nde moto aza kokima lisusu mbango epa bapeuple congolais pete bapeuple congolais balukela ye solution na makambo etali mbongo bandeko naza koyebisa bino tala oyebi bakomedi ya bacongolais ko soki ovandi mpenza otali yo komona ete ndeko tika koboma nzoto na yo pamba sepela kutu na moto oza komona aza kosala quelque chose na mboka oyo koloba ete bo topesana kaka maboko mpo totonga mboka yango mpo ete baoyo nyonso boza komona badistraction bandeko soki kutu lelo ye moko parti na ye eza na mbongo te bino bokanisi lelo soki azwi bokonzi akomi président akobanda na kotala bamakambo ya bacongolais to akobanda na kotala bamakambo ayebanda nu ndenge nini akostabilize parti politique na ye bandeko tomonaka musika eza likambo te koyo toza kofinga bien mais toza koloba nde vérité bavérité oyo tozali koloba yango nde bango bazali kolinga kosupporte te yango baza kokosa bato wana baza kofinga te po ete mpo na ngwanda leterminator bolobaka na biso mpenga bato wana baza kofinga mais lelo oyo na baradio na bino bozwi même langage ke biso bokomi même koloba ndenge biso tobandaki koloba est ce que biso bato radio Zoomel militant biso toza koyoka ndenge lelo boza koloba mpo na ngwanda leterminator est ce que biso totomboli mongongo mpo boloba toloba ete bino mpe bobandi kofinga non mpo toyei komona ete boyei koyeba sikoyo vérité bozongi kaka na même chemin oyo esika biso tozalaki bandeko ba bolingo il faut biso bapeuple tofungwama totika kolekisa l'air na makambo ya bozoba oyo nyonso tu bozali komona meme papa Etienne Tshisekedi eza nango badistraction bandeko moto akoloba alingi peuple azali te moto akoloba ke alingi peuple azali te bandeko bino boyebaka histoire malamu te tala soki bayebisi bino bato oyo basala basacrifice mpo na parti ya IDPS bato oyo bavi na bango baperda babie na bango mpo na makambo kaka ya IDPS mais lelo oyo bato wana bazwa pe rien mais lelo papa Etienne Tshisekedi a préféré kuta préparer mwana na ye po ete mwana na ye lobi akoma successeur na ye mais alors que bato babundaka na kati ya IDPS so bamona bapasi ayebi bango mpe bamisusu baza vivant est-ce que à reconnaître bato wana mpo na kotalisa ete biso bacongolais fo tofungwama bandeko ba bolingo ngai na koyebisa bino boye oyebi ki fanatisme oyo biso tozali na yango nde ezali koboma mboka lelo na Congo bato bakonzi mosusu ya Congo ya deuxième république ya troisième république na gouvernement ya Kabila baza kosala baeffort bandeko bino moko bozali komona meme na babilili ezali komonana baza kosala baeffort na ndenge ya kosakana te baza koluka ndenge nini bakoko bimisa mboka na mikakatano mais au lieu ya koloba quand même bato wana bazali kosala mais okomona bacongolais tellement mitema ya mabe congolais aza koparvenir koloba non eloko moko eza kosala maguna te baza kosala eloko te mpo na nini mpo lokola alingi kaka tia na mitu ya bato nde papa Etienne Tshisekedi nde soki baponi ye nde akopesa changement me bandeko botika kolalisa bato pongi toza koyebisa bino tala Joseph Kabila azali mwana ya mboka meme papa Etienne Tshisekedi oyo bayebi yango yo so mwana papa Etienne Tshisekedi
aza na raison ya likambo etali mboka po oyo tozali koloba ko eza makambo ya mboka basalaka na yango liseki te bandeko bino bokanisi na makambo ya mboka oyo etali mboka oyo ezali ke mpo na ye te mboka ndenge bato lelo baza kobunda boye bino bokoki kondima moto lokola papa Etienne Tshisekedi bakomi kotuna ye question est-ce que oza sur na makambo bato bazali koloba ete Joseph Kabila aza mopaya papa Etienne Tshisekedi abanda kobeta munoko est-ce que boza sur nango alors que boyebi ndenge papa na vovaka bandeko papa na soka za ko vova deux fois te surtout soka za na moi raison ya likambo moko boye akotombola mungongo po etala kisaite en tout cas ndenge tozali boye président na biso président oyo aza kokamba biso azali congolais te alingaki aloba yango mais ti tango azali ko accepter ko kende ba élection na ye c'est que azali ko reconnaître que Joseph Kabila azali congolais alors que hypocrisie wana bomoni yaro tolobi ke ba opposant na biso bango nde mtu baza ko bimisa peuple ngulu ko tinda bango na kufa bango baza ko yeba ba vérité mais ba vandi ba melami nde ba biloko ba papa Etienne Tshisekedi baza ko sala nyango tolobi ndeko keba okokufa kaka ngulu 5 omiyeba lelo oyo bato mosusu baza koboma nzoto mpona parti ya IDPS mais botuna bato babomaka banzoto bato baperde meme babie na bango batikala mpenza 0-0 dans le vide po ete na ntango wana baservaki parti ya IDPS Mobutu azalaka na force akosakana te bakanga bato wana bakota baprison Mobutu abotola babie na bango nyonso na bamapangu batikala par terre mpo na IDPS mais papa Etienne Tshisekedi aza reconnaissant na bango te lelo bato wana batikala kaka boye lelo bazwi mwa force mpo na nini bake kodiembela na baparti politique mosusu mpo ete bazwa mwa souffle mais na IDPS bazwi eloko te ebongo yo kaka nde moto oyo elobilobi awa yokanisi nde okosala nini na IDPS mpo ete bato oyo basalaka bamakambo ya minene na kati ya IDPS bareconnaître bango te lelo kutu bazwa kopréféré ke mwana ya papa Etienne Tshisekedi Félix Tshisekedi azwa poste ya minene oyo bato mosusu bamonaki bapasi oyo baperde babie na bango oyo bakokaki kozala na esika wana lelo bapréféré ke Félix Tshisekedi azwa esika wana mpo na kotalisa bino bandeko eza na bamakambo mosusu avant ya koembrase likambo sala analyse na yango sala analyse ata bobengaka biso tozali bazoba me nga namonaka mingi ondire nga naza mayele mpo ete moto mpo akosa ngai akokosa nga ngulungulu te me moto mosusu okomona elati costume cravate aza koloba bafrançais milei me baza kokosa ye neti mwa mwana moko ya moke ndeko avant ya koloba mpona kotombola mongongo koloba n'importe quoi mpona makambo teli papa Etienne Tshisekedi nde akobimisa biso na mikakatano il faut tala nanu na kati ya parti na ye bamakambo ndenge eleka bato okutu tolobi bato baperde babie na bango oyo na ntango ya deuxième république baservaki UDPS Mobutu akanga bato wana batia bango na baprison babotola bango bamapangu baperde tout lelo yo papa Etienne Tshisekedi oloba ete non en tout cas to récupérer bato wana nyonso tosala lutte ensemble mpo tokende nzela moko apréféré kutu bato wana lelo bazala te e azwa mwana na ye mpo apresente comme symbole na kati ya parti ya IDPS alors que mwana na ye pasi nini amoni na kati ya parti ya IDPS balite nini oyo asali mais bato mosusu basala balite bamona bapasi bakota baprison na bakankokolo bakota baprison na makala bakota baprison na bacité oya na ntango ya deuxième république bato bayebi yango mais papa Etienne Tshisekedi estce aza reconnaissant na bango bandeko biloko mosusu bolobaka kaka mpo na sentiment te toza kofinga te mais toza koloba nde réalité moto na moto aza koluka intérêt na ye moto na moto mutu moko taloba ete azali na susi ya mboka na susi ya peuple te po ete papa Etienne Tshisekedi mpe aza na susi ya peuple te po ete na minute oyo aza na mwa problème moko souffrance moko mpe ya makambo etali mbongo aza koluka esika nini akobimisa moto po ete soki azali na problème ya mbongo te bolinga bomona papa Etienne Tshisekedi asalasala baturo te mpo lelo akobanda koloba na bino ete ano ndenge ezali wana en tout cas bocontribue ntango yango oyo mpo na baélection bani po ete ayebi ete eloko eza te yango balobi ete bapoliticien yango nyonso tu soki baintérêt ezali te wana bomoni ete baye pembeni na bino me ntango intérêt ekozala bakei bokomona bango kutu te bandeko na banzi ete oyo nga nazali koloba lelo ata soki bokonsidere nga moto ya liboma me napesi kaka totika ntango na ntango ekozala ntango mosusu ndenge moko na makambo ya papa Ngwanda bakoya Ngwanda le Terminator bakoya koloba ete en tout cas
bato wana ya radio Zoomel 1000 balobaki mais nasepelaka mingi ntango toyaka kokwea kaka na raison mais moto akosa bino te aloba ete grâce ya papa Etienne Tshisekedi nde biso bakongole pasi na biso kokosila mpe ye nde moto akokolongola Kongo na kati na pasi. Jamais ndeko wana bomona ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te. Tangu Mobutu apakaki mbangu biso tosantandaka teke un jour un jeune président koya oyo akosala babika mwisi na kati ya mboka na biso oyo babengi le rais Joseph Kabila Kabange. Nani yango asantandaka ke un jour un jeune président akoya na mboka na biso po asala bikamu isi bandeko po ete oyo Joseph Kabila aza kosala na Congo eza bikamu isi bato mingi bapesaka ye ba 6 mois ba ina ne baloba ye akokoka eloko te po ete Congo eza mboka munene makambo eza na Congo wana ya kokoka te mais lelo oyo bomoni yango oyo ndenge balobaka ete bikamu isi kimona meso tantan amonisi bino yango bamosusu bakomi koloba ete non ndenge azali wana aza moto ya bamystike asimbaka bakisi aza kosala bamakambo na ndenge bamystike yoka baide ya bato bavandi na poto président aza kosala makambo kuna na mboka me bato mosusu baza koloba ete aza kosala yango na ndenge ya bakisi yoka nanu okotala mpe moto aza kopesa baide yango aza koloba ete aza kosala yango na ndenge ya bakisi otala moto aza koloba yango mandefa pembe na munoko tata mukolo me aza kokuwa na makambo etali fetiche aza koloba ete baza kotonga mboka na ndenge ya bakisi boyoka nanu ide me moto avandi na poto bandeko ata bino moko bandeko te bomoni pe ndenge Joseph Kabila anazali wana aza mutu moko aza kosimba bakisi biloko na ye pe yango na pe bankodia oyo aza kosimba bankodia na ye wana yango na nde eza kotinda pe misala na Kongo yango na eza kotourne soki bankodia wana te mbeyato est-ce que bino boza koloba bankodia est-ce que ba chinois balongwaki na mboka na bango baye na Kongo kosala misala po Joseph Kabila kende koyebisa bango ke ana nazala bankodia yango nde bango bayaki to bayaki na ndenge ba contrat bayebi ke bafuta bango mbongo ekobima na kesi ya leta. Donc bolingi baloba esko misala eza kosalama na Congo kotonga banzela bandi eza kosalama po ete Joseph Kabila azala bankodia bafetiche bomwa bakisi na ye mike yango nde eza kotinda ete misala esalama a un moment donné naza kokomprendre ete batongo baye na poto me mayele na bango naza koyeba te ndenge nini baza koraisonne vraiment okomona mpe baza komela masanga baza kolia na bamakasu te en tout cas petit wana mpenza aza na bakodia moko ya makasi bandeko oyebi ke petit wana tala oyebi ke bakongole ko te eza mawa baza kobeta mpe lisolo oyebi ke petit Joseph Kabila na mpenza akomi na baesprit moko bakodia oyebi ke atravers babiloko na ye parti ya kini mpona kobare biso meme tozali na mikili esprit tala na bazoloba ke Joseph Kabila atravers babiloko na ye a partir ya Congo po abare bango baesprit awa na poto yoka baide bato bavandi na poto kotuna mpe mbula yo osali combien 15 ans wana mpe aza kotombola mapeka aza kosala fiere nda mwa likasu na ye aza kolia na mungu ya pembeni mosusu mpe yo osali combien onga 20 ans wana mpe aza kosala fiere mais yoka siko bamasolo na bango bamisusu balobi ete Joseph Kabila aza kotonga mboka po ete aza na bakisi aza na bakodia vraiment yoka bamasolo bana poto oyo bato bayaki mpo bazwa mayele me yoka bamasolo na bango ata bino moko bandeko boloba na likambo oyo est-ce que moto akokozala mpenza na ide aloba ete non président aza kotonga mboka po ete aza na bakodia na ye apartir ya bakodia na ye nde eza kosala ke po ete bamisala na ba 5 chantier tambolaka bato bamonaka yango yoka baide vraiment na mposa ya kolela bandeko ata bino moko ezali pasi pe mawa mama ozali zwa maloba na regrete mingi pona na bakongolo tokanisaki bayeki na poto po baluka mayele me bayende koluka na bango kaka buzoba mawa mingi mama ozali na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba vraiment ezali pasi mingi komona bakongole mingi bayera na poto bato bazali komona kaka bana ya mikili griffe kaka bana ya mikili me yoka ba raisonnement na bango oyoki na mawa pe na posa ya kolela vraiment ezali mawa omona moto mobimba tata mobimba pona ye aza kokanisa ete misala na ndenge na Kongo eza kokende mbangu Joseph Kabila aza na kodia ata bino moko bandeko bino bosi bomona ete moto balakisa biso nanu depuis Congo ezala Congo nani yango akoyebisa biso ete tata na bakongo bato basimbaka bakodia oyo baza na bakisi ya bakodia kuna na bakongo ndenge nini basalaka te po ete misala na bakongo kuna banzela esalama banini misala esalama po ete baza na bakodia yoka bamasolo bana poto
oh ndenge ezali wana Joseph Kabila na bakodi na ye ozalaka na yango wana abaraka biso ba esprit ya parti ya Kinshasa komona soki aningisi bakodi na ye biso tosali neti ya ye moment donné tobosa na ye membalo tokobosa na te bandeko yoka nanu ndenge baza kokosela président na biso ya jeune makambu président na biso baza kokosela ye bamakambu kaka boye bandeko ya ofele ya kokosela bandeko ata bino moko mbala ya liboso na mona penza bato baza na poto baza koloba ete moto aza na Congo aza na kisi ya bakodi aza kokanga ba esprit na bango na poto po ete bayeba lisusu makambu ya Congo bien te est-ce que ezalaka vraiment te oyebi ko moto aloka Congo na yebi ete ezosalanga pasi pe mawa me bandeko babolingo toza koyebisa bino ya solo ba opposant congolais baza kolalisa biso na ndenge ya kosakana te mais moto ya kokanisa ete ndenge bozali koloba ete papa Etienne Tshisekedi nde soka zwi bokonzi makambo nyonso to ebongi pe biso bakongolais bapasi esili surtout langage wana nde oyo omonaka ete moto ayaka kozwa déception pe akomi koloba soki toyebaki po ete linga kutu po ozwa déjà précaution bien avant ke oya koloba ete soki nayebaki wana nde esalaka pasi wana ntango ozwa koloba soki nayebaki oza kokanisa na baeffort osalaki na bamakambo mo bapasi omonaki esali yo meme na pasi bandeko biso tokoyebisa bino ete botika na bino komonaka pasi kokanisa ete soki biso bato ya Radio Zumel mil tomoni likambo tolobi boye bato ya Radio Zumel tendeko biso soki likambo ezali malamu tokoloba ezala ata président Joseph Kabila soki tomoni ete asali likambo oyo ezali mabe na avantage ya peuple te pe na avantage ya mboka te tokoloba tokodenonse yango me bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko tango tozali komona makambo ya malamu oyo ndenge gouvernement ya Joseph Kabila ezali kosala il faut toloba yango bandeko lelo bato mosusu bazali koyeba te nakotuna bino motuna bino na tango ya deuxième république bosi bomona ministre ya affaires foncières akei kotelemela ta baveve oyo babotolaka bango bandaku oyo babwakaka bango libanda na bana bosi botikala komona yango na tango ya deuxième république bato eboni oyo babwakelaka bango biloko na libanda pe banokela bambula bamona bapasi me nani yango atalaka bango ata miso nani yango asungaka bango nani yango alobelaka bango ata liloba lelo okuti na gouvernement Joseph Kabila toza komona ministre aza kotika bureau na ye aza kokende kolanda bamakambo ezali kuna na kati ya bumbu na banzela ya kati esika banzela ya bapotopoto banini ministre aza kokende kuna est-ce que bomonaka yango na ntango ya deuxième république lelo komona ministre ya justice aza kokende koassiste na batribunal mosusu ya bana ya kuluna obi ya makambo songolo na babumbu na bamasina bakote ya kati bino bomonaka yango na ntango ya deuxième république na ntango ya deuxième république ezalaki soki ministre aza na kati ya bureau na ye bokomona ye pete soki aye kaka koti na nzela ya nsima soki mpe mosala nini babandaki kosala ya malonga ministre aza akendeki bakotelaka na nsima babimelaka mpe kaka na nsima bamonanaka mpe te me lelo oyo nzambe akeli biso mawa baministre bakomi komonana baministre bakomi kolandela bato bamakambo na bango ya bamapangu eske na ntango ya deuxième république tomonaka yango lelo ngwanda oyo azali koya koyebisa bato baviole banini azali kofungola mpe mbanga baviole banini ye ntango ya deuxième république bapiège esalamaka ayebaka bato boni oyo baviolaka bango te kuna na Congo abosani basoda ya DSP baviole bato ya kankolo banini na ntango wana ye azalaki mokonzi eske asanctionaka basolda wana lokola bazalaki bato oyo ye moko asaformaki na ndenge ya kimoyibi wana nde normal babombi bamama na Saint Joseph bauti Mateya po ete basala marche pacifique babeta bango bamasasi ya bout portant bakufa ebele o lelo ngwanda azali koloba ete bakufaka kaka 6 lokuta bandeko makambo wana tozali koloba ko bangwanda oyo makambo oyo basala bango na bana na bango génération na bango bakofuta bakopeye po ete makila ya bato wana ti lelo ezali kolela bakopeye
bakopeye ngai nalobaka yango bokomona bakopeye lokola lingi kaka bato kokosaka bato koyibaka bato na baradio na ye lokuta formé kozwaka bambongo ya bato ngwanda ya kopeye ezala bana na ye bavandi kuna na ba-États-Unis kuna bazali komona ete bana wana bokomona mpe bakotelengana tala vie oyo basakanaka na yango te bagrand millionnaire batikalaka mpe bampiaka mpe na minute ntango mosusu ndenge tozali koloba bino nde bozali kokanisa ta mosusu ngwanda azali na mbongo ngwanda ntango mosusu mpe aza korespire na bonbon mbongo ezali lisusu te bokoyoka kaka lobilobi akomi koteka bavila na ye banini bandeko mondo oyo nzambe ko ayebi kokitisa moto ti na suka me soki azali kokontinue kaka na baje na ye nzambe akoyokisa ye mpenza soni na ndenge ya kosakana te bomoni paster oyo soki mpe paster oyo biso tozali koloba oyo tata ya kuluna oyo Epaphrase bomoni esika asuki ayaki koutilize kombo ya nzambe o nzambe atindi ngai naloba o nzambe azali korevele na ngai lelo akomi na mbeto ya hôpital tala ndenge akomi kolela nzambe aza kokoka lisusu korevele ete ayeki o Marie Misamu boye o ser Loro Mbongo boye o boye bamakambo kaka ya lokuta omoni nzambe abeti ye na minute ntango paster mukuna azalaki koloba ete biloko bazali kosala bakeba nzambe ya koreagir bomoni ndenge nzambe ya reagir akomi kaka kuna na mbeto hôpital babwakelinga 3 nkusu na cerveau nakutanaki na gorille moko abimelinga kaka priske ayambisinga likofi bandeko ntango ayambisinga likofi gorille wana abetinga na ndenge akosakana te bomoni mpo na kolakisa bino ete tala ndenge nzambe akomi kohumilie kaka kamera oyo akendeki kuna na liboso ya chaîne ya bakongole oyo abetaki tola tombolaki mapeka lokola mwana ngembo babandaki kolobaloba kaka la meme kamera wana elandi ye lisusu na mbeto hôpital mpe aleli kaka liboso ya kamera wana bomoni humiliation nzambe ahumilie mpenza na ndenge ya kosakana te ndeko ye soki olobi ete ozali paster azali moto oyo ntango azali komona mabe ya moto akoya kopusana pembeni ya moto wana kosolola na ye mpe atei ye alobi tala boye no paster akoya liboso ya bato mpo banda kokanga moto wana asalaka boye me lelo tosuki obi baye kobimisa ye nde azalaki comédie aventurier tala na mbeto hôpital akomi kolela neti moto abungisi soki nini akomi neti zobe soko otali kaka ndenge akomi ondire diabulu na mandefu ndenge eboti en tout cas nzambe asali ye mabe nzambe mpenza frappe na ndenge mabe mpenza te oyo mpenza balobi ko tobanga nzambe eza ya solo mpo ete bimoniseli oyo namoni epai ya Epaphrase bandeko na titili na ndenge ya kosakana te na bangi nzambe na ndenge ya kosakana te en tout cas epesa biso bapeuple congolais leso na bilobaloba na koitilizaka nkombo ya nzambe pamba bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobombeli bino merci